Capage TV. Capage TV. Nayoka kana batu oyo nde balobaka. Ta yango na bike minaza nga faux. Oui. Mais tika bo bazola nde faux. Toke na bango. Capage TV. Ngasa ka mo toi moi. Musuni grave. Ngai ma tembele tu nako maki oni nako mbala ngashi mabebo. Na bike nako makata tu mangala ta ya mara mongete. Ngai abali ko de ngabi. Ngabi matiti tala matiti. Capage TV. Est-ce que banda quand on peut expliquer les biloko ba kindo que ça rasus est-ce qu'on fa quand j'ai collé les panettes on peut se dire pas pour soit na benga la police le attends ça mo pa yo ko taka locataire ata célibataire vana na porte wana bana nyoso ndaka ba commander bana Capage TV. donc on va prêter ba ko ba jouer une équipe que non 6 mois na Milan zonga boy okuna lete kene genga ba te on était que non na Lazio donc je comprends donc ba sembe on a red mais on prêter après combien de bana ba koli na maboko ba ta quartier ba soko saka mamanda koli chier mbote na Capage TV mobimba en tout cas merci na ba vraiment bazo s'abonner et ba vraiment bazala biso elongo na pastalité à péter en tout cas so moninga zo seka boye en tout cas boti kanga na seka poko seka zo longo ba stress ko seka ezo rajeunir nga ezo rajeunir nga makasi na aka beboye na ba ujana nanga ndenge moko en tout cas nazo inspiré te po na sekaka pasta merci na ba abonné na biso et bonne santé ba bi ozo seka so pasta zolo ba na ebite na ke ko sekera na ndaku o ninga mona sur place est-ce ba yoka o nga na yoka te kitoko pena merci à trop moni na lela bino surtout fort et pas Capage TV bino mo beza base ye penza ya mo mingi ya te vraiment côté na coup de chapeau bino nyo se boza bien mais il y a un mois de l'année, un mois limite, il y a un mois périmètre, l'examen moulaï quoi. Vraiment côté na nzamba pambola. Puis mi bolba na Capage je serai très à l'aise. Pourquoi ça va benga bitin, ça va quand ndenge zela. Komoni tatoko zana bana 10 un mois na moko lingaki makasi ko likabana nyoso mais bana nyoso ba uti pa na yo. Na te so comprendre façon na zo be ndenge zela kana ngodo ki mutu mtu zaka na ndenge na yate ki ona partie primaire. Mutu mtu zaka na exception na ndenge makambu ezalaka. Yana mwana musa tellement kamba vérité pas tata pe ki mbongote. Mwana musa kana lokuta so bandika les années ni ma qui a appelé même si on a bien minéral bah c'est une université qu'on a à la type de document mais papa tali kabi waya n'était ça comprendre donc il y a un des penza périmètre donc nakolo ba yango na base mais blague à part maman Cynthia nzamba pambola vraiment c'est pas donner n'importe qui donc il y a besoin surtout de contribuer quand musala moko mais nous sommes en grâce na particulièrement donc aux en grâce moko na ndenge na yo sa ila kabila tu bozan ndenge moko mais modèle na yo ndenge captivera batu selon ndenge kindila ka vraiment coup de chapeau côté wana oyebi musana ndenge na yo bato ebele pe balobi yo pasteur achaka sujet alobelaka sujet bobozo pesa ba sujet ebele est-ce que bomona déjà pasteur Moïse Mbiye ba pesa sujet l'église wana za ko bebisa inspiration era déjà boye et utara likolo zoloba bato so bazoko pesa ba directive et autres désorientés par amour bon ko pesa ba directive wana na sasa mususu na zira quand ça va ko lanti mutum total saka de l'insinaï omoni tolia pete zaka ya batutu donc ebimi na ngame oyo nso yoki ekomi lokola ya ye nete so comprendre yango moni mututu misaka ba sije na bomba na kifunda omoni ndenge za wantu ko na teli na miko tete lobela boy baloba pe mabete tout yo kaka zo tirer leçon siko ninge sali ke babimisa ba dossier baloba pona to lobelaka makambo za omoni mama nanga ebele ya batei na zo pesa bango fotité na lobi ke batei mingi bozala kana bozala proche mingi ya bandimi bamona bino kakate et là quand tout le monde a mis maman moteur comme atana cher boye donc au beti bilamba moko même on dit mazotala modèle a maintenant que pesa tambote ezate or et là quand on a ça ngota na ndako na visite mususu mais soko yambi o barobaka bandi papa te très bien zala na sena bango to imita ta basango na lobaka sapato cher a sango zaka sandal veste na kitoko buba Maria to elamba Jésus. N'était pas comprendre. Voiture chère à sango VW. Est-ce que VW doublera Pradoté et doublaka? On se comprend. Toi imita ta sango beaucoup là. Avant moteur bim se verser à bible comportement na yona nous et jouer rôle. On a joué bisayo. So moni bandi ba comme ko kima pourquoi bat mitandi. Bino ko tubabi kenga na za faux. Mais bango baye. Ce que to sala nini? Bilo ke sanga mungu sanga tomati. Baluli yango esili na restaurant mais bino bozo banini olamba ki mabe falo chango be pisse na ba tomate so na lamba ki be pisse na ba tomate bango bolingo muke ngesi la te tika na lambi ya mai lokole wela mi tika keneka na guwana mama
musala moni kezo kotelo mbongo osombaka biloko munyato tango bazo sisa ngonyos yoko chanjango yango neza makamu nete se comprendre yango de balani yango moni période za oyo en tout cas merci on a faux pasteur te na yoka na batu oyo nde balobaka ta yango na bike na zana nga faux oui mais tika bo bazo lande faux toke na bango na pesa exemple ka kolo mukila yaka na pesa ke raison yemo ka sali biso yemo ka ina mateya oyo atinda batu bateya kaka batu apesa ba mateya avant ba ya vaye ba contredire on ndeno biksi muto saba o ezalaka boyete mais muto c'est malamu saba où est le mal o te asa camarade ya ba païen Belzebul azana ye comment ça en église te ka libanda on ba chaque fois 12 yango ebetia ata bimisi 10 projecteurs pelise zo en effet mais kende na mulili na zamba pelise kati jelimeti ba na memi selekete bangungi ba timbre ketin kuna minda e peli na zanga kota bato yo botundola na fungo sipe gisite na ba ke yaka nto na botolo bandimité nga na baba zo kanga kutu nazo bongsela bino bango po bozo bango à l'aise nga nazo comme sebetsa mabaku mama na ko bakisa un piste na ka ko bino salaka na ina nzela kutu ya raccourci na baka nini kolonda ko yaka na ndako na nzela sima ba payande ba yaka na mulongo ba kotsa bango na porte po bazala n'ordre mais kolonda kata ju 20 personnes si bona nzela sima kikuku mais babo batu na ye poza so batu nani ngai papa ba kotala batu na bango te to na te la pete na limo na nzela raccourci na pesi faire ça bi mete mais soko yokinga avant kangama na nzambe courage yo yebi kopia ka sata accès les kate to na mukilo biso peto zo trop vivre et sengo mabeza et puis na remarquer batu basaka pia ka makasi balinga subi sengote makasi na so ba no frère pia ka sele ke mukilango silako anja roya mukonini roya mukonini sakana pia ka no zo tindo kisa mukila van yo bato baza pia ka su na scène yo makasi ye pia ka nega tongo ti 16h aleli bongo pia ka ba 4 jours abeta lisolo te muta fanda comme le gola baba maza baba te mo kate si se maloba nyoso na munoko mi comme se kotaka so bika nani ke moko se ko kala zuwa no te so bika mo kaka so se ki makasi panje ko soit pour à côté c'est le côté des 4 jours muta ndi makana mutuka nyoso ka zotala oza ato nyanti aganga sute susi na kufa taka tala pia kana yo eza ya demi oyo muninga echachi elali ebebe yanduki maza kaka bilo bato bosenga liyo makasi bokufa jamais côté na bino liyo erupa tokozala loko bosenga mukili tokotala tokobumela mama tokoumela kando me tokoumela na bino bozala na bokotala mama oni ma kitoko olga kabelo mama kabelo kitoko olga kabelo partout bozali toi on est dans le système il y a internet là toi on a poto mboka qualité munela contrôle ka kabela mabe et le kana frontière et qui dans l'aéroport ni voici ça de Gaulle mais bon quand on y a votre lobby Olga Kabelo il y a original il y a solo il y a milai il y a ma mère boss na talo malamu soki olingi kaka na internet partout ozali commande Kabelo na yo ya Olga Kabelo tala numéro ekomami wana benga batindeli yo ofuti mbongo na yo to ofuti mbongo na yo batindeli yo kitoko Kabelo a kitoko Olga Kabelo oyo esalaka Kardashian Olga Kabelo oyo Beyoncé achaka Olga Kabelo, Shakira, Kaka Olga, Shakira. Tira ba ko seka basa nini? Baseka. Nyo sezo contribuer. Et puis na remarqué, moi na soka botami, ata meli bibero te soka kufi baselo autopsie bakutaka ndamba nye, ndamba malamu. So vivre en équilibre. OK. Ya on appelle conseil mutu mo sozo tambo gisola nye yoka ngondambo, contribuer à la santé. Maman, cela malamu ele kate okufa na mort subite. On m'a pas patriote, balinga lixi mingi bakufa akamwa kufi. Ko tsaka na ba défaut. On comprend? Il m'a bien non ceux qui ont commis na mbongo changer. Na mona mutu moko. Ceux qui pia ka liaka nyonso, ceux qui comme faut la changer. Ouais le pire, ouais piroté, faut canadien, ya mulangi. Akaka mais soka kwa ime libulu. Kwa. Oza mutandenge nini? Tala batu misusu. Et ça va. Maman na zo biso nyonso yo. Na meka ko sambongo moko be na boye libera koti na gâteau. So singali ba non ouais osanga kure. Ngaka gâteau metango na koyaki mapa ko kauka kwa na kobata makwa. Taba moninga ni tozana Kongo na kende wa bimba kuna yoko taba ndako bisa beta kokoko.
mais yo boye ki lipo tu ngabi otuna ndeli pa yango kota yo ko yiba oni kende akuti na lipa surprise maman na ko brisque kwilo kwa kake on a ce soit périmètre qui sait ça tout so bricoler oui ko ya nana kina nani ngomsi na côte mende ngomsi na sakerere maman qui ça ma fola nga na zwa ki orena fanda nyana ki ko tabikota kota comme la roma kasi papa maman boutique mo be ba tia mulelo ko ba food market lo ko ba shopping ba shopette ba regal wana maman nga bité lo ko ba kota to kota maman mbongo na kota nga na riburke mbongo se na koti na ngona bimi question taka biya ko kauka maman na kota bo ngana sina sengo tata batuna kate era no pesa batela facture bo maman yoka olekisi biloko 4 leki $100 ko kite ono fo baksa $15.4 ngabika bazongisa yoka oso komya ngabi nini ngwa yo keba na owa mbongo na yo ngabi na consommer moko tena sembe ko simba mama bono zo bebsela nga 4 seka fufu boye bana bakosivina ngone mfu boni ba jeko na bisongisa mama kufa soni bazongisa basi nga mafu botala nga leso le bobosa na nga na kotika mandefu po baye bangati boni boyeko nako saka désolé lungwa na kota baba na nga fufu mama na biso vérité rama tomsa na kati o teli bana omoni bana kosa et puis bana baliaka bien batumulaka récitation bango moko so moni ndako ba otinda bana batanga ka baliaka bien te bana baliaka be bango moko omonaka kosaka na bango change bakoma na mulungi ata na malili mona kosaka na kana caleçon tu vois qui a bandi français yemoko wana ko tondele kimingi omona bango na bandika tu vois les coberena bango na bandi ko yo motaka ça va nazo bisayo ndako ba futala nazo pesa périmètre ndako baliaka bien bana batumula ka récitation bango moko basala bana ba créer école omonaka regarde viens jouer au bandi moko 1 plus 1 égale combien babandi égale 6 égale 4 batumuli batonda ki so moni bana batotina batanga na makasi batonda kate mabalaka maman fufe bena no te kaka yango bango basoka te nazo bano vérité pimela mwana minerva la chair tangi sene école ya ebonga mais fournir e badi ko za tata lokumu so tinda ke 100 fois kokende 103 fois pour na bénéfice ko tshela yo pas bi que ça na zongi fufe za kamala malam surtout Congo nazo bano frère Nathalie nga makia so zole ça va na bien mais puis moi si so zo lié ça très bien tala trabilement malonga te retour yo so ça na bise maman, moi tu sais qu'à bien, na kosote, moi c'est comme na bomengote. Qui m'a coûté na mobile. Mobile ma là, ma ta stock ça faut la musaka. Mais non l'autre ma cause mingi a tête kaki na nzungu. Et c'est toi pour que ma kaye bouté. Moi na ba ce oui papa, c'est ndoko na classe. Moi papa, il faut combiner avec les chikwanga, il faut mettre ça avec ça aux moins. Ndako na zo ba no vraiment na ndako. Même ko finge comme rare. Mama kolia ki toke mutako finga utalika boseki. Mais mo kate sokelika. Mutatanya tete tala na nyatinga olika ka mitifu ba futo ba rembourser ba kosela ba camion tuti na creschinga na genou te sakana nana ko rembourser yo sa mboka tala na jamu sa ba vérité mboko ndeto za mama na biso finga bata mokate mama na ba ko finga za ni pokoli le kimabe lundi ti le 30 matiti na matiti lundi pondu mardi matembele jeudi ngai o sa langage ya bendenge ni tokoma ko sakaka attention musini yelanga la gimi faire mbisi apamba boko kate boko telengana fufuna mukua foka ka combinaison matite ya pour renforcer bozana kilo emoto moka saka nataki na yote cha pondu fe na nga onyon rekaka mokate ndaka batambongo basengelo kana mingi te mama matite le 4 balanga je beba ere mona koma nga saka mo 3 mois musuni rare nga ngema tembele tu ndako maki oni na kumba balanga je mabebo nabike ndako moka tu mangala ta ya malimo kete nga ka bali ko ngabi na vie matite tela matite ile kinga na munoko mnake community ya taba na bongisa na zonga ta lio na pesa ba remorque na biso makama mike so on a misuni ba boudin on sera ça va et puis ba moi français ya galère nyos même na biska mulungi chaleur hein oh ça va pas non moi dis comme yo il faut que na français boudin les kito pour boudin même makabilo ka bien au moins ni langage et c'est des soso boudin non tu vois même comme tu dis non ozomona mais ce qui m'a dit na ba no makamba mike o zaba nature Pobo kantakaka lisumu amvutema po nje sokoma kaka blocage rien et puis muto ali ka mingi na retard le ngeza ka kanda pour se sengo wapi libumezo défendre et de faire et senga moi imobimba lisolo batunyo so sakana méchanceté omoni pourquoi ça na erreur li a fixité nazo ba no frère pour moi na mutu na même na kisasa 12 heures ngoso bet kota sur 100 heures kisasa 3 et demi nde bolé na 12 heures biso nyanso bata 19 heures 20 heures
na bana babi ke mama be ngana duse na ko ya tabi ke belité ba ke pe wenzete peso ba vrai so mika ba 18h30 19 babi ke e bando kende so ke bo mususu tu 21 nde ba bando ko dongola pondu kisa so mama ko kimela wapi yo moniti to vivre nzambe kaka ba to bo ko te ba ngoni yo ba ka ko blocage ba kangi yo te kolo mukila ebi ndenge to so kende tika mema biso yo te ya suka na limite karafi piva batu suka menga na tia kande ba guerrier mama nde to za stratégie so za na o famille o banane bazana sena yo keba kolamsa bango soso na lwenge te po ba mona na quartier ko tinda imbongo soso talaka na no budget na calcul kolamba lelo comme ko l'équipe en match est-ce que na jeu d'attaque to ko kato za ka défense ngamoni match to memanga tina prolongation hein vous comprenez alors so so belisi biloko na 12h po longola bana ko lela ma fufu tiango na 17h30 pour ça ba kotinda ba ka sur la biloko ba ka tsoka izobela po bana so ba kotinda ba sur la biloko ba ke sakana ba occupé yo zaka les solo quoi quand même na frein alors ko montagne ça 17h le côté de semaine fufu kiki ena ni ko zonzi mutiana pompité maman nani pelisa moto era ngwe koki pour moi na soka lena ba 18h 19h ata tondi te makasi na mai ala avant mais na za stratégie so moni bana msu bazaka lokoso mingi na moyo so so semble ngo mapa babanda na mai lokwa kirdo pour moi pas kita mukeba gelé ata yo zate mikolo ma batika guerre batonda ki mai ikino kitati ba 14h ba renforcer ba kuta na to pesa ba technique ko bomba bana ngata bana ba 40 boko vivre bien na 5000 francs mtokole la zate pe ba koyeba te za manka na ko sala tout congélateur ça kana ma pio ne te ça comprendre pe na ndota mingi na nguba suka na na nguba po ngube pesa posa mai mama na sali ma tranguba pakaka mai ah uzo funiri le ko essence na je bisa yo tango mela bidon mai bakisa nguba suka akanti atondi ona bakama wana yo mai tikala masuba mana mkepe kana retard akozana 16h tando charger carburant na zo pesa ba périmètre ko vivre o tara mi orodo soko kibana te mama oko piquer yo ko kima pelo ke fa je sundol masina bana so bi chez matin na zo pesa ba périmètre o moni mkili base on a bi chaque fois nzambe azama lam na mananga na pesa ka devoir o moni aveugle soko fa ina ndako na baba vous comprenez baba na aveugle ba fa ina ndako bazolanda TV to radio siko soki courir ke ina na ko signaler muninga ke courir ke wana bino ndebo pesa biso réponse na te so comprendre kanga na mutu diaspora ba otunanga Cynthia Kapashi place nini ya kolala ya bien ezali na ko découvrir place bien makasi na Mombele Steve Loge pona bana kin bana partout monde entier botunanga tunanga botinda nga na lukela bino ba place efanda place mort ya discrétion soko komika na 12e rue okoti vers Prince Ozoke na Mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place université wana bato bakende ti yolo Steve Loge eza wana masora banka Loge na ko découvrir na Mombele place bien pour na ba diaspora ba tuto ba na place kimia Steve Loge mona mboka nda sa libiso to lingite o mo mundele o manite mona mboka asa libiso place bien pour na ba tuto ba na place bien discrétion o yé na séjour na ko lia bien moi boîte eza moi bistrot ezali Loge bar ezali nyos ezali Steve Loge nenge pe na ba diaspora ba lingara diaspora raté na Afrique peut pas yaka au moins séjour au moins ni na oti Lubumbashi na oti Brazza na oti boye bo contacter ka Steve Loge réservation ezawana bato tout balinga ko vendre place bien Steve Loge dans ce moment période tout ça faut koyeba donc Congo pour vivre faut la monter stratégie so quitter au moins quoi côté na okaka donc on a biso mo bakuta kimboka ya mukolo ko ba 50 quelque aye oyi mo pesi ke ba ngene ba fufa kitoko soko zo umena ndomona secret ndako ndenge sala na teso oyi ndenge sala ka mo opérateur liboso boni bola lanzala bo defele masanga bo ya fufu na bino boni meza mikie bo chele rotiri po sanga ndako tika mala soko boko kende oneza ka oboya zelo koyeba ale kabola na poko rotiri na zaki na debo na kitina manka boko kende to ambako na soni loko boko kende mona ndenge zaka to mesana tikala
ozo comprendre siko mon père wana tango yaki ya kamwaka ya lobi tiens nga depuis na uta mboka na zaka endurance comment banu ba 8 ans 9 ans nga nazoka elo misu vertige na nzala bango ti 16h na moni pesi ba liete mais baso beta masolo ka koseka nga na bie baliaka na kobata ma yo yebitel babunga ka wana bakendo kota kulia yo ko sa mo père bino terrain te ozela nda kuna logique okomona passe bano ndio mwana ba technicien de guerre akoza na nzala bimili bana muninga na lipa asengi mukokoli ya comité na katikati omona che musabina cha mukokoli che muninga pesi pa comité katikati donc ole muka équipe nationale mama kolia Congo comme équipe nationale ya omona vi mikolo foso saka ba camarade trop poli bumuno ko sana manka pam so ko saka gwanda ko tira ba manka ya omona tsa so moni pa obimi mama na opeso vérité obimbe pa ndeni ko bien ato moninga na nguba o senga na ko seka moso ke ndenga solo ndamu tina ba papa le na ba mama na bandako. Est-ce que vous avez en charge? Non. Pourquoi il est raté? Ban papa va timbali ketin. Misala bazo sala ba futa mara bien té. Bazo ngi ban ba ki da 8. Azo ki bisa charge tanga zaka na usala. Misala zo futa té. Kale zaki so za musala tina té ozo jonda en charge. Lelo ba ti 30 misala ekufa. Lelo possible ba foza la guerrier na moi sur té kaka. Nani kole sandako. Mais yango. Parce que so za na ba nebele ko tshaka bango kaka té loko la kasho hein. Oh nani ngabo té. Poto songe pai. Est-ce que bandako ando plexima tu bali biloko ba tu pona kindo ke za rasus. Eh papa on a raison. Est-ce qu'on fait? Quand je connais les panneaux, tu peux se dire pas qu'on soit, on va bien à la police. Le lot attends ça mon payo quand tu as locataire attends célibataire. Va dans la porte tu as bana nyo sondar ba commander bana yo. So maman regardez papa il mange, va chez tonton, qui va lien. Tu vois? Qui n'est pas papa na yo tala, héritier va. Appelle chez Moussuni, meka titi, aux hommes barrel. Pas nini, mo kate kota comment que moi nanga okazo c'est à 19 vers le kende ku ne va prêter yo. Donc comment ko prêter ba le ko ba jouer une équipe. Kenon na Simon à Milan. Zonga boy, okuna lete kene gengan. Ah te on était kenon na Lazio. Donc je comprends. Donc ba sembe on a Rennes mais besoin prêter après. Combien de bana ba koli na maboko ba ta quartier ba soko soka mama nda koli chier. Mama to ko kola lo ko bana soso. Amerika mabele te mabomba kana mapapu. To soka na quartier. Na te soso comprend mon Nicolo, ngape na pesa ndo technique de guerre. Mama e komela nga na foutela na Ngola na province moko boy. Papa tambola. Lupang na koti. Ndemen, na kweli babani. Yango ba cheki ndako moins cher. Bango moko bana soki ba 8 4 5 tala bana mikelo kwa. Ngamu tano kota bi Caritas César abo bi ONG ba sesi na sima lupango. Tonde ka bana bango. Mara kunaka Dona Maria ya bana 9. Oka Dona Josefa ya bana 4. Bo bana portugais. Ba ko bana portugais mama. Moi mbimi nanga pokwa soki na ina ona cheli bana liabu mama nanga ye. Bana ngope alinga fufute. Kamisuni. Akopona kaya munene soko tiena sona kati mukenke tabaki na sekti yo mozota ma tala pecho oh c'est la sorcellerie ngoma moi ne s'en foutais ma ouais ça piège ba sala ngaba kokate na ko linga ngo bulu na leka pipilité na ke somba pipi ba beta na tangawisi na ya na kibaka soka na oli ali na moni ba ona zone na tsasu mo ya french na leki sa pilipili soka ye na ko soka na saka bien na Alex Musini bien na kosi na setanga yabu na zufufu na tena tuti na pipili ma nini ngabika ako azan kosi anjini mwana oyo watanga okeni mama mai mukomso bataka fufu soki na lisu soki fufu ba pakole pousser a pousser ngabia donc atentiri ngabi nateka mo tongo mwana ngotanga pena tika kiki tala mwana ngomko so mama na tena bika azan gentil hein le labo kolia ngabi di na kufa pa na bino na tela mutambu bango so poa normalement c'est ça qu'on a dit kiki dara yo kama ngabi nyama liberté ani na kufa mama batika pe na mboka baninga na boy te bisa to associé mais boniko na kufa pona bango na kapeka na lero yo écoute nga afragan na ko to bata mate ko to fonta na sima kuna ba solo so ndeni fola ka libosa ndako so libosa ndako bana so ndibaka mulongo ndire ozo serba communion église oyo kuna petiti o denga mama ale pilipili oyo ko yaya yo ba mango bazo se personne mikolo tenga bina kamwe na beta secret pipi po bala pele ba timbela ngabika na comprendre temps bango ba bika ba yebi mwana bana senga ki mai mukemuka ki mai gabi saka na usaka mto sa marche o comprendre otolo ba wana nde période sa mama technique de guerre auto pesi base qui ça pour vivre longola souci bino bato ba souci nde boleki surtout bato ba sa ngaso na kufela ba parenté nde na za boete bomba ba document na yo. Capage TV.